Voilà, Arda Touran, Arda Dupogno, Arda Nsawela sur le Congo Dialogue avec Arda Touran, Arda Sawela, Arda Dupogno. Na émission la bino mona meso, na sarabino ke na émission mona meso, na zobete la bino nde ba parabole ma cc o to yoka mingi na Kishasa, o bande ko bele bayoka, o bana mikili ya poto, o bana mikili na Kishasa awa bazana ba Angola, bazana ba Gabon, bazana ba Brazzaville, boza na suka kuna na Amérique avec Arda Touran. Donc merci à toi Francine Gembe, ma maman chérie, maman nanga, maman ya Arda Touran, Francine Gembe. Vraiment merci beaucoup pour cette opportunité que tu m'as donné d'être dans Congo Dialogue. Merci Azini International Kumbi. Lelo na lobi na mon ami sotozo beta beli c'est moko. Tokene musika te, tozonga musika te, lisese ya lelo ezaka ka moko avec Arda Touran na lobi na bino. Pourquoi babengaka mibali mbeto ya hôpital? Ebele basekisi kanga kutuna oloba mingi te na posa bango moko boyoka ba intervention na bango par rapport ya sujet na biso ya lelo. Pourquoi mobali azambeto hôpital? Je suis précisément à Mbinza aux zones juste na place au babengaka nzela ya singa, je crois bien bana aux zones nyonso na kati ya poto boza ko sepela Francine Ngembe tala pena tozana kati ya aux zones batiaka tembe tembe na bino banda lelo bonjour comme Francine Ngembe. Soki na bengi bino na pesi bino Francine Ngembe bino ozongisi Francine Ngembe veut dire bonjour na biso yango wana avec Arda Touran. Toza vraiment awa na nzela singa poto oyo esali bane na bane totala kango chaque jour to mona kango place o bateka ba makala bakwanga ba Kongo nde place o toye ko tuna question na biso ya lelo mona meso na kati ya question o biso to lelo na kati ya émission na bino mona meso question o tolobi que pona nini mobali babengaka ye mbeto hôpital. Bonjour papa. Bonjour maman. Merci beaucoup awa toye panayo tozala besoin kaka o répondre biso pour na question na biso moko o tozala ngona na journée ya lelo bana poto bazolanda bana France bazolanda yo ba mama ya France ba tante na France bazolanda sikoyo papa. Pourquoi babengaka mobali mbeto hôpital? Merci Arda Touran pour la question. Mobali babengaka mbeto hôpital pour na nini? Parce que na makamu nyonso mobali azaki toujours liboso. Même soto zongi tangu nzamba kelai mokili akelai liboso mobali. Si makokela mobali nde asali mwasi. Donc mwasi abimi na kati ya mobali. Même pe soki to zongi susu sima ba mama na biso akala to ba papa na biso akala baloba bien que mwasi ataza kitoko ndenge nini ataza na mbongo ndenge nini soki aza na mobali te azakaka pamba yango wana babengi mobali mbeto hôpital. Donc mobali aza mbeto hôpital pona oyo laksi ete ke mwasi ata atamboli suka kozongo be na mbeto hôpital. Donc mbeto hôpital nde mobali yango mais eza na sens vraiment figuré te ke mbeto hôpital kaka eza mobali po hôpital eza déjà place ya pasi. Et nous avons dit que ce qui a mwasi aza na pasi nde mobali te. Mwasi aza toujours pour na aza na valeur ba considérer malgré au tanga na yo bien sûr mais pour na ozala na poids il faut zala na mobali. Et on va benyi mobali mbetu ya hôpital. Merci beaucoup papa. Comment nani? Comment ngai bienvenue à Boyo. Merci vraiment, bienvenue à Bodo. ML tobeta masolongo balobi ba mama mususu baza po biso na Kishasa to comment na biso un système omelette debout basa la biso omelette na mapa nazo sabino bana poto babilengo to mona kana nzela ba maka nzela ko kana maka restaurant na sabino maka nzela ko kana maka restaurant poli panzele zara bilengi nango na kata chasser mwamba ezara kitoko. Donc toye pa maman na biso azo salela biso maki na mapa à répondre biso na question moko. Maman bonjour. Bonjour maman. Comment on nani maman? Maman Clarisse. Ma Clarisse ta la caméra pour ba fan nyonso Arda Touran baza déjà wana avec Francine Ngembe balobi Francine Ngembe. Na ce que besoin c'est déjà Francine Ngembe. Pour nous bonjour na bino komi Francine Ngembe. Maman na ngai tolingi to tuna okaka question moko o ezo déranger biso na bana poto bazola na biso sikoyo. Pourquoi babengi mobali mbeto hôpital? Bon, babengi mobali mbeto hôpital po mobali mso boko banake babandine na passe.
era kozwaka mwa eloko moko boye asutukeli basi libanda bon mbeto hôpital laksinde ni mbeto hôpital za bata mabo eza muta liboma soka beli ba meme no hôpital ala kana mbeto hôpital eza la mukonzi soka beli ala kana mbeto hôpital so malade sili alongwe na ya tiki mbeto pe yango ba benga mibale ba mbeto hôpital. Merci beaucoup maman, en tout cas maman yo po na yo mobala za mbeto hôpital po basi nyonso. Voilà, merci beaucoup. Merci pour comprendre. Hein. On a compris que la maman a besoin de mon colon à tango ba Léo. Léopoldville avec Arda Tourane. N'importe qui vient que zou amakasi na Congo dialogue. Oya boya longo pour na lobaki yambalo yo. Oboyi ko poussa na temso na kiti. Ngamoro Arda na vandeli yango. Merci beaucoup Francine Ngembe. Maman na biso azawa. Wapi maman? Maman a déplacé en tout cas. Maman Zali. Merci beaucoup. Donc, Toza toujours dans l'ambiance de notre émission. Totu na maman na biso aza awa. Ceux qui a koki koloba. Bon, voilà. Donc, nous sommes dans le cadre de notre mission, mon ami. Donc, on va poser toujours des questions. Natiki Binote, à suivre, à suivre. Bonjour papa. Bonjour. Lelo toye awa na micro na biso ya Congo Dialogue pour te poser aucune question moko. Oh les autres déranger biso na Kinshasa, les autres déranger pe bana poto bazo landa na minute ba landa na Congo Dialogue na France, na Belgique, na États-Unis, bande kono nyonso bana na Irlande. Oh na mboka suka kuna le msusu na Amérique du Nord. Mais na Congo Dialogue na minute ba Hollanda yo na question na biso o est très important. Pourquoi ba bengi mobali mbeto hôpital papa? Oh là, mbeto hôpital. Mbeto hôpital na pona ngai na boule que non mbeto hôpital ça le rola bis moi transco pona ba basi non. Bon, c'est pas normal que moi si ba robenga bis à transco. C'est comme bongo c'est que monde comme que na fin ya rokufa. Moi c'est de to so benga rola bis à transco banini. On matina delfo kiti après il peine après avoir rose pe mususu na chana ndengo. Donc pona yo bengi moi si aza bis à transco papa. Oui, pour la bengi bina moi c'est que non bis à transco. Yo possible que le kola basi ba bengi bino mbeto hôpital yo po bengi bango ba bis à transco. Na défendre ga ndengo na pona kolinga te que non ma beko taka wana pona yebi place zo uta. Mais oui. Ah, en tout cas merci beaucoup Congo Dialogue toujours elengi avec Arda Tourane. Tozo continuer toujours na ba réponse na biso. Tokende muke to pusana biso to tambola onyo soza na posa oloba loba parce que toza na Congo eza nango ba slogan na biso o tozo mata toujours masese na biso masese o eza ya bakoko ya baka batikela biso ngo na kata ya Kinshasa yango nde toza na posa romatsa. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa, merci beaucoup. Toza on a se ya poto ya ozone. Bana poto bazotala yo, bana États-Unis bazotala yo, bana ya Irlande, partout ya Angola bazotala siko avec Arda Tourane na kati ya Congo Dialogue. Pourquoi basi babenga kamibali mbeto ya hôpital? Bon, baso babenga mibali mbeto hôpital. Baza basi mabe parce que mobali nda bala mwasi. Mwasa bala mobali te. Nde to vandi boye to luka mbongo pona basi. Soki mwasa zo benga mobali mbeto hôpital. Sake mwasi wana za mwasi moko oyo ashina ka trop. Basa bala. Nde ana facilité o benga mobali mbeto hôpital. Maman mususu balobi na biso awa o to tuni bango ba question balobi mobali mbeto hôpital parce que mobali azo changer moi si le quoi azo changer lamba donc mobali ya mbeto hôpital mbeto evanda wana yambaka ka maladi nyos oza na sida mobali azui azo yebate ozala o kuna aza ya mukie ayambie o ayaki ya munene o te opena meka enano o nalo akomisa moi si le quoi mungwa yango biso tolobi mobali mbeto ya hôpital basi balobi ngaku na lobi na ngati ngapi na mwasi me na lobi te mais basi misusu balobi mobali mbeto ya hôpital est-ce que yoza pour réponse na bango ba pesi to sa contre na contre eloko ezobo mabasi ezela teli na bango po babenga mibali mbeto hôpital soki bazolata nde ba mama bazaki olata maputa biso tozolata ba pantalon seke biso tozala mibali ya mibali. Donc ceux qui va maman bazongeli maputa yo olinga su base belete parce que ba bomba ndo tona bango na valeur oyo ya bo mama c'est que ba bipara yo soki ba bipe to sala ni to keka na bipe wana. Merci beaucoup. ML makamolukeli ngai Francine Ngembe
Ah voilà, donc on continue toujours avec notre question. Mon ameso, mobali, pourquoi basi babengi mobali mbeto ya hôpital? Tozo tuna papa. Bonjour papa. Bonjour maman Langai. En tout cas, tu sais pas le ming, tu as un sa poto, balobi ba garçon ya poto, baza toujours, balobi za tout refaire, babi ozon c'est commune présidentielle voilà. Donc tu as na commune présidentielle awa, na kati ozone, na kati commune Ngalema, na se ya poto précisément bana ozone, bino bozolanda biso balobi tout refaire. Bino babi tout refaire la France, mais biso pas na tout refaire na ozone. Papa na biso comment nous anani? Mon Langai Joël. Merci beaucoup papa Joël. Tous on a un problème moko ozo déranger biso tous on a posa toyeba. Pourquoi basi babengi mibali mbeto hôpital pasi mingi ezo sala ngai basi bazo benga mibali mbeto hôpital. Pourquoi babengi mibali mbeto hôpital? Merci mingi na question posée ngai maman mais tout d'abord avant oya tout d'abord pas nanga olega na ba maman. Na leke pa ba maman oui. Opposaki bango pe question wana. Na poser bango même question bango peut ba répondre. Bon, d'après ngai biso mibali comment est-ce que ba ko surnommer biso mibali tout ça ba mbeto hôpital. Bon, raison valable o nga na mona ba maman ba ko surnommer biso mbeto hôpital ezati. Wana mona ngo ezalo ka critique. Bango ba surnommer bino mbeto hôpital parce que bolobi bozo mema nyos. O na mema ya mukie, o mikolo nazo mema ya munene, o mikolo na bimisi maya sika. Maya sika, oh mikolo na kena nga côté okuna. Donc bo changera basi loko zo changer lamba. Yango biso tolobi. Papa dazo wakuna papa solo bani ba. Papa olobi la biso ni yakala pardon. Yakala kota na boye sabiso. Yebisa biso na nu pardon po na sepe na lo wano lobi na ni na yoka ngomke. Le bana olobi nini? So yi biso to ba mbeto hôpital. C'est que bango baza ba dra hôpital. Voilà, merci beaucoup. Kaya on est dans la posalango. Voilà, donc tozongeli papa na biso awa, papa na biso alobi voilà. Papa tolingi toyeba oyebisa biso mobali azambeta hôpital pourquoi? Bon maman na habité vraiment. Basi tout d'abord faut pas comprendre biso mibali to komaka na niveau ya ko changer oyo kuna pona nini parce que vendre les âmes bango faut se rendre compte mabe oyo bango basalaka ya moment na biso comme ça son barrière penser à ko changer basi muso pas c'est que vendre les âmes bien. Tokozana o bien so ozo benga ngambeta hôpital se rendre compte mabe oyo zo sala pour ça que tenga na changer basi. Yo ko benga ngambeta hôpital par rapport à quoi? Bon so conduite na eza mabe. Bon nga vraiment na moni raison valable oyo basi ba ko benga biso mbeta hôpital parce que mobali nde azali maître. Mobali nde aza maître ya famille, mobali nde aza papa, mobali nde se décidaka. Wana eza ba surnom inutile, o bango ba surnom marabiso parce que raison valable ya obenga biso mbeta hôpital ezate parce que biso to satisfaire bango na ba besoin na bango en tout financièrement donc mingi ya ko ba bene ezate. Bon raison bien valable o na mo ba ko benga biso mbeta hôpital ezate parce que bango ba dépendra toujours kana biso. Merci beaucoup dans votre émission mon ami son bino émission oyo tokobanda kolobela kaka masese na biso ya awa tokobeta masese nyonso oyo bino boyoka kana kala masese nyonso bakoko na biso balobaka momemi maki asona kata bundaka te tokolobelango awa ba o baza poser la réponse nango bakoyeba ngo na kati ya Congo dialogue donc biso tozobetela bino masese ezali sese o biso tozue pa bakoko tozue pa ba parents tolingi kaka juste to faire comprendre mutu nyonso ezala mutu nyonso ayebaka signification ya sese wana te ezala batu misusu le mususu aza congolais abotami na mboka mususu aba ayoka kaka balobaka na yeke kwa mokolo elumbaka solome elobaka maloba malamu voilà oyoka ngombe oyebaka te elakisaka nini. Dans cette émission mon ameso nous aurons toutes ces significations donc voilà un peu je veux continuer mon émission. Bonjour monsieur. Bonjour maman. Merci beaucoup pour na ontimi ko répondre biso toza na émission na biso awa mon ameso za émission to lobela mingi masese oya biso ya bakoko batikela biso balobaka nde to lobela mais pour na lelo tozo lobela pourquoi basi bazo benga mobali etikala slogan etikala lisese mobali azambeta hôpital pourquoi ba benga mobali mbeta hôpital? Surtout on a rôle bango avec expérience. Moni basi, moi si soy na babaliete, au moins moi si azana tendresse, ça bien dans ndenge mususu. Moi si aussi ndako, moi ça changer comme le roi ndeko na yo charisme style. Donc moi c'est comme ça bablo moko boye, oye kolongola mobali de goût na ye.
biloko neti ni pesa biso pe ba exemple pe. Donc mon maman bana mo pour le mafuta mo bien oyo yana ko tirer mobali hein alinga ye maman zé mo ba beauté maman banda komi na ndako libala maman qui peut sunzoto te donc c'est ça to bima libanda to koma donc ko benga ba biso ne beta hôpital. Papa ndimi na e andimi alobi ba benga bango po abimaka na po bino ba mama pe na bandako bomi bongisaka oyendengo bandako sokola 3 cantines tongo midi pokwa ozongeli yango moi mèche moi elamba kitoko moi jupe wana ezakale mso beti tour na salon ndenge ezalaka toujours ngana bina masese awa soni ezate nazo fongolela bino vérité liseso elakisi nini lokola mutu na nga apesi réponse na ye papa na nga apesi réponse na ye nga il faut na pesa bino pe conseil par rapport oyo alobi. Maman, zwa mèche na yo te na mutu, zwa mwa jupe na yo, osomi mwa dessous no ya bien, ya pembe, ya kitoko, lati na ndaku, po sepelisa papa. Toleka mwa muke, totuna. Papa la biso aza ya mukolo, papa vraiment, c'est un vieux et en plus, je crois il y a la sagesse parce que souki ya pembe c'est bimi. Papa, bonjour. Bonjour maman. Comment nani papa? Comment nanga Kabangi, Emmanuel. Merci beaucoup papa Emmanuel. Est-ce que tu as un sujet moko kaka na émission na biso lelo? Pourquoi mbasi babengi mibali mbeto ya hôpital? Merci maman journaliste. Na wazo répondre mutuna nayo. Bon, faut tite po kisasa ozomona pango nyonso bakomi kaka boye mais na bonne éducation malamu. Biso tango tozobala basi, tango bali mwasi na yo, oyebika aza musungi na ngai. Azo sunga na makamu nyonso mais tango moni lelo bana basi bakomi kobenga biso ke mobali azambeto hôpital pona nini po biso ba mibali misala eza lisusu te basi bazozwa biso lisusu na valeur te soki aleki na balabala mobali azambeto hôpital tika nazwa na ngaka muke abanda opesa ngaka mo eloko muke yango wana moni lelo basi bazozwa biso lisusu na valeur te mais bazala na bolingo tango bolingani na mwasi na yo na ya mabe na ya malamu supporter biso ba mibali to supportaka na biso oza na bisekwa oza na basili na supporter eko ya butu eko ya moi na lobi kaka mwasi na ngai na bana na ngai na ko boya bango te mais bango na ndenge bazokende ko changer ko kosa bana mibali azali mobali ya nani donc nini na koloba na kolela do boye biso biloko wana Mushina bebe butu musina moi pana biso ba mikolo biloko wana en tout cas to sepela na ngote ezali ba malédiction soko ozo tambola malamu nzambe akopambola yo mais soko ozo kende ko sina mwana mobali ozwi awa nzambe akopambola te oza ba malédiction ebele to onga zaki nango yango nga na lobi bote ya bana basi bazala bongo te balanda nzela ya nzambe. Merci beaucoup, Boyo qui conseille ça. Vraiment, c'est la sagesse. C'est un vieux vraiment. Donc, Boyo qui a vraiment conseillé, voilà, c'est très important pour nous, quoi. Nous, les jeunes filles. Papa, Nani Alinga Loba, Awa. Bonjour, papa. Bonjour. En tout cas, tu sais pas les mingi, papa Labiso. Tu as poser aux questions, Moko. Oh, ils ont un cadre et émission Labiso, mon ami. Pourquoi ma maman a bien mis balle à l'hôpital? Papa, il y a la sagesse. Je crois bien que vous êtes déjà dans le 60e ou je ne sais pas. Mais vous avez quand même la sagesse plus que nous, le jeune. Donc, vous pouvez bien répondre à cette question. Oui, normalement, Basi Bazali Koujoua Mibali Mbete hôpital. Pourquoi? Basi Oyo Nyonso Sika Oyo Baza Koujoua Mibali Mbete hôpital. Baza Koubimali Banda. Moubali Azali d'abord soutien à Mwasi. Au moment du mariage, a signé pacte que Moubali on a okufa nae. Mais ce qui a moni Moubali Azangi, ya bimili banda. Oyo azui. Akoya kolubake ate Moubali nanga Azali mbete hôpital. C'est ça pour na bozangi. Otoza kozanga basi ba révolté ba bimili banda par que Moubali Azali mbete hôpital. Baza kokende na pourquoi yo bimi mwasi abimi tango yo mobali ozangi moye ya ko salisa ye ayina quelque chose asili kozwe pa mutu bususu akobenga mobali ke mbete hôpital pourquoi abimaki libanda
alungwi awa ake kozwa mosusu ke soki atiki ngai oyebi te ke yo ozali mbeto hôpital lobi na kozwa mosusu. Voilà condition wana. Merci beaucoup papa. Papa peut se commoder. Sinon Bertin. Papa Bertin, merci vraiment. Tout le cas maman, papa va le belé. Boyoki papa ne va lobby en tout cas na minute même ngamo pela kwa kosika meloko na journaliste mwana sikezate. Na zaka wana nazo kabino. Ba papa ba lobby mama na ndaku bolingi suko bonga mande bozalaka te na skala le musu bolingana ki na eto bolingana kana libando zo yana nozo séduire pour akotso na ndaku ta komika na ndaku ale ozino mbongo libando yo lesie obia wana kutu mbeto hôpital siko yo lobi ni mama tantine ngana lobi boy mibali tolobaka ba mbeto hôpital pona nini mibali baza mitu passe ata mobali olengeli olengeli ngana taka na exemple ya ngai moko na fandi boy pone na fandi boy mobali nanga za vaja na taka na exemple oya ngai moko ngai mobali nanga zalaki avant ya koteka na kolambela ye na ye koteka oya lingaka ya nga na kosaila kasi mama abande ko sulanga bambanda bazalaki akoza basi ne balingi soin nde na suna na botama nango ndenge ya lingelaka ngana kolata bongo na kosala pe bongo aya kokuta pe na teka bo maquillage na pe na fandi kitoko kati tantine nyonso na salaki na zoki na ngai longa moko tetane nazo souffrir azaki na mbenda pona nini basa libanda ne biso batiaka bango nini poneti na ngai ngana petra exemple oya ngai moko lolenge na zaelaka ngai zaki soko na ndaku na ngai okokuta soin propre ndenge na lingela pona ngaka salite te kati libanda banda ekobima akende ka libanda kana luka oya libanda yango na yoka ka nenda za kutu nazo nga soba mibali te nazo nga soko mwana mibali te po mibali baza mabe baza pena mabe ya mabe mbeto hôpital ko po baza kitoko te ato pese tongo midi pokwa eloko te akokende kaka libanda. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, maman va sima kuna baza ko silika makasa ke ko za mama na biso kuna. Aïe aïe aïe. Na ibisa kabino, c'est na la vie Francine Ngembe, bino pe bozang si Francine Ngembe. Cela veut dire que mbote na biso yango wana bonjour Francine Ngembe veut dire en tout cas maman tozana esengo mingi nde tozoza na micro na biso ya Congo Dialogue. Mama kombo nani? Mama Mvemba. Mama Mvemba toye kozwa awa na nzela singa na poto. Mama Mvemba yoza mama na biso tomoni suki ya pembe oza na experience. Pona nini slogan o ezotika biso te bandi na bakoko ezo matati na biso na ba jeune. To continuer toujours kobenga mibali baza mbeto hôpital. Pourquoi mobali aza mbeto hôpital mama? Yaya. Tango biso tobalaki tozalaki pena mabala ya bien oya muke kaka tozwi yango tokobiki mais siko ekoma siko asi amoni na libanda oya ndako akoki disute ekomi ya libanda eleki bien akei asunduli yo okomi neti ndengo mona ti sasi awenji yango nazomema yake kozwa oya kosunga siko pasi oyo atiki pa nani oyibokola bakoko bokola bana ngo yo moko talaka bana ngo mabale bazokote ezanga tatini me ozosouvrir kako bokola ye tata abendani azobokola oyo batu mususu ya ye asunduli yango wana bino ba mama bolobi mibali baza mbeto yango baza mbeto l'hôpital balobi mibali baza mbeto hôpital ngai te ba mama balobi ngai pe naza mama mais lelo nga na lobi yango te. Merci à toi Francine Ngembe. Toi tu na sou mama maman la mafuta. En tout cas maman c'est révolté parce que na minute so na biso o nyoso mibali balobi pona bino ba mama mibali balobi bino bobenga bango mbeto hôpital c'est que bino boza ba dra hôpital. Yo lobi nini pona wana mama? Kwa mibali na koloba mingi te mama na ngai. Mibali soko landi bango okotaka na libulu mobali ate obongiseli ye ate osali nyonso mpona ye yebaka kaka kozalaka na mbanda libanda ata oyambi ye ate osukoli ye akozala kaka na mwasi mosusu libanda yango wana bazobenga biso ke mibali baza nango bambeto hôpital
Merci beaucoup. Kuna bazobele la bango nyonso bazandenge moko. En tout cas na osepela MLO de la ba image wana nde bazobele la kana esalanga bien. To tuna su mama mususu na ebite lelo to tamboli awa na zone précisément na poto na nzela singa to ko tuna ba mama na biso na ba papa na biso pourquoi ba bengi mobali mbeto ya hôpital. Pourquoi ba maman balobi mibali baza ba mbeto ya hôpital yango nde biso toni to yeba lelo. Mama na ko simbela opo yozo ata ya koloba. En tout cas pour la ngai ndenge bazobenga mibali baza ba mbeto hôpital. Pona nini? Basalaki mobali moko na mwasi moko. Lelo yo infidélité koti makasi entre mibali na basi. Yango wana mobali aza fidélité pa mwasi na ye. Akolingaki rozwa basi mibale misatu mine. Yango wana basi pe lokola, mibali kaka te basi pe lokola. Bazolinga pe mibali ya batu même azali femme mariée. Atiki mobali na ye akeko ninga mobali ya batu. Bango nyonso bazaka ba infidélité ndezo sala bango ndenge wana mais bango nyonso baza ba mbeto hôpital. En tout cas ezaka kaka ndenge wana na surtout na moya lelo. Yango wana likambo ya fidélité nde leki malamu. Kozala na mbali moko mwasi moko toza banyama te. Ndenge bazoyemba o mobali azali soki mobali azali pona mwasi nyonso aza pona mobali te tozali batu. Mwasi moko mobali moko ndenge nzamba salaki. Soza na bolingo na mobali na yo okozala fidèle. Mais soki ozala yo na bolingo te nde infidélité wana nde yango bato komisa bango ba mbeto hôpital. Mais mobali aza mbeto hôpital te. Merci beaucoup Balobi. Biso to s'adaptera na biso ba journaliste à Congo Dialogue talaka to vandi to komi ko teka mafuta mama lobi akotika biso talandi biso suti awa mama bakisa voilà oya mukolo wana mobali na ndako na bala misatu marié alliance katake ko linga PD era bimina PD salaki nini eloko salaki nini elimwaki pona nini eloko ya PD to ya mobali elimwe mutakala na elimwe pona nini pona kozanga fidèle na ndako kazana mwasi na ndako na bana pona nini mibali baza mabe yango na yeko yebiso po bayeba ke mibali baza bien te et comme tine la police batatonda batonda la police pona nini po azotonda te na ndako ok linga PD mobali libala na alliance. Vraiment. Merci beaucoup maman, merci beaucoup maman. Merci beaucoup à toi Francine Gembe, merci à toi Zinil International. Merci, merci beaucoup. Donc toza awana. Bonjour papa. Bonjour maman. Merci beaucoup parce que tu as mis na Congo Dialogue. Congo Dialogue est un site internet, tu as émission na carte internet. Sur le site www.congodialogue.com. Pour mon abisso tozawana na émission aussi au betika mona meso. Omoni maman mon amour se bimi au betika Arda Tourane. Je suis là Arda Tourane, moi c'est Libinza, moi c'est Ngambe. So mon trop veut dire na langue sarabatu nyonso ba hein. Ya mike tout balengaka papa na biso toza na question moko tozo tuna na journal lelo pourquoi babengi mibali baza mbeto ya hôpital mibali misusu balobi te ceux qui basi babengi so mbeto ya hôpital c'est que bango baza badra hôpital baba misusu balobi ba mibali bazali mbeto ya hôpital parce que bazo changer basi lokola kopo ya mayo azomela chaque jour. Lokola chassé ou assombela kabiloko chaque jour. Lokola lambo azolata chaque jour. Yango biso to bengi ba papa mbeto hôpital. Mais avis na yo, c'est important pour na biso, pe pour na ba o bazolanda na France na Belgique na kati ya Congo Dialogue. Bon, par rapport à basi ba benga biso mbeto à l'hôpital et cause avoir sens ya basi par rapport ya biso ba mibali neto vivaka. Ponzo to mobali selon penser na ye. Azarabi lula lingaka ko lula mingi. Puna ni basala bino bilula papa. Bon, wana eza makambo nzambe mutasala bongo poso na zui lelo yo. Soki na wumeno moi 3 ans.
apecha mususu eye fona changer yango basi balobi omoni mbamo ko bimbeto hôpital ça yango basi batutela biso tolo te yango balobaka toza mbeto à l'hôpital. C'est qu'on dit mina merci papa ndimi na na facilité babi faire égola lobi nyoso tout na facilité papa ndimi na facilité ke bo bera na mbeto hôpital yebisa bango na loba te na place bon ezape na bongo ngana mbeto hôpital pona mobali lelo ego pese la pe pona ko kuta pe na ba faire musupa chéri mobo na chéri mo pe ba faire eza okanga omena ke nangati. En tout cas tosuka wana merci vraiment Mbeto hôpital papa bonjour maman qui déjà question réponse na yo bon pona ngai na roloba basi malgré toi benga so Mbeto hôpital parce que to chanza bango trop eza lokwa na matina biso ya Transco habité kitanga na delfo soit iped na choix yo kitape ya okini bon pona nga na roloba rare baza basi ya biso ne to chanza bango baya bikela mu na biso nzamba sala pembeni na biso donc na changer bango so na moni comportement neza mabe na droit au changer so na moni comportement ezo afficher te na nga na changer na droit bon na roloba ke baza lokwa ba bisi kwa nati mamutuka na matina mutuka Nzambe, merci beaucoup papa, merci vraiment. En tout cas, na ebite ba maman, ba na poto, ba tanti na poto, ba réponse au bozo kanga moko kutu. Ezo sa nga passe menazo ka mutu moko kubimsela nga pende ya no moko. Tokuta na ma papa na biso, mbote papa. Mbote maman. To sepeli mingi toza awa komo nani? Komo nga bikuma Charles. Papa toza na question moko tozo tuna ba papa na biso na ba maman na biso. Pourquoi basi ba bengi mibali Mbeto hôpital? Bon, ce que babengi biso Mbeto hôpital pona nini parce que eza ba mibali mususu ya ba mibali mususu baza ba mibali moko bazaka fide na basi na bango ya na basi mususu ba mibali mususu selo bango basi na kati ya ndako bazoko ko déranger ba mibali mobali akomi lokola ceinture mobali abimate surtout lokola lelo mukola fête to sa nango lelo fête ya lumumba lelo ok lelo yo mama tingami papa abimate balui bien que papa alataka couper akendaka musika mais papa mama zo tingama na papa est-ce que papa koko obimaka koko sala moi eloko moko boete bon soki papa bimi beko oh papa bimi beko ko sere papa ezali malamu te alors wana ezali ko pesa papa sikoyo eloko moko mabe ezoko bimisa sikoyo papa pote abima kende maintenant ba pesa eloko wana bino moko ba mama bato bozo sala biloko wana donc papa pona yo mwasi atika mobali à l'aise abimaka parce que soko kanga e mingi ndezo tinda e akene kolinga basi bipai na bipai yango nde bino moko sikoyo bobengi biso Mbeto hôpital parce que yo moko nde obanda keza bongo effectivement ezande bongo po parce que sona bimi Mbeto hôpital ezande parce que yo muto lakisinga banzela wana onga na kana kite. Merci beaucoup. Merci vraiment. Tozo tuna mama na biso awa. Mai yangoyo, mai. Oh biso to melaka. Mama zela na so mama ko bon na melaka la mingi te na melaka. Bonjour maman. Bonjour yaya. Toyeba maman ya biso tozo la question mo tozo poser batunyo so awa pourquoi mobali aza Mbeto hôpital? Mama mobali azala Mbeto hôpital, mobali azalaka Mbeto hôpital te. Jova lobaki mwasi moko mobali moko. Lelo mwasi akoma kotosa mibeko, nazana mobali na ngai, nazana bana na ngai, mobali alobi mobali azalaka mwasi moko te, il faut mobali azala na basi ebele. Papa, mama, tala mesa na ngai yango wana. Mena koma koteka mai likola kozanga mbongo mobali akoma Mbeto hôpital bamboka nyonso yakendaka asalaka kaka mbula mobimba eza pasi na pasi nazotangisa bana 4 nalaisa bana babela mama mutu akoki kotiola ngai te bakoma kotiola ngai pona ndako akofutela mobali na ngai akoma Mbeto hôpital soki yango nazotelenganaka na ngai. Francine Ngembe bozong si Francine Ngembe na bi bonjour na bino banda lelo na sinise binongo oya ko boya asala mokili na epo tozala mokili ya Francine Ngembe balobi nani zino de wolo
Chico de Holo, Vena biso moko Chico de Holo, donc yo zalaka toujours Augustine Sawe, la mère double la carte Angleterre, maman ma passe ya solo, moteki tabana kata ba fête, balobi ya sala tabana système ya lo kolama. En tout cas Augustine Sawe les forces zalaka toujours, Mamie Sawe la grande balobi la grande taille de l'Angleterre, Mamie Sawe la grande sœur propre ya Arda Sawe là. Merci à toi aussi Edu Sawe la nakata Bella et d'où ça ouais la nakata bela babi vena ngozo cartonné na niveau moko inconnu donc boza tellement belé bayana nakata poto donc na lela bino mingi disait ça Julie appelle à la supérieure moi ça zo tonga mapango na kichasa ko leka azate moi so aleki tabana goût papa tozana question moko likambo ezo tungisa biso likambo oyo ba mama ba bengi mibali bazali mbeto ya hôpital. Totuni bato ebele papa misusu balobi o so babengi miso mbeto hôpital c'est que basi baza ba dra hôpital misusu balobi o so babengi miso mbeto hôpital c'est que bango baza ba kiti ya transco misusu balobi o te so que babengi biso ba mbeto hôpital c'est que bango nde buntu batinda biso to comme ba mbeto hôpital ko kanga biso eleki so na bina obima na coin o ke na coin ta a bloquer yo le biso ki na zuta ko bima c'est que il faut na kende pena ko sela mbeto hôpital mais pona yo papa réponse ezani. Bon, ngana lobi boye. Il y a liboso tobalanaka pour les meilleurs et les pires. Mais chose grave et étrange, moi ça qui ko benga ngambe to hôpital te parce que moi si tango balaka majorité à basi bazo bala na donc o bazata na 40% ya bolingo 4 na bango ezate. Ya bali na motema na ebika kende na bali boye so jongo azane na la te na otikaye. Tangu ya komi na ndako alibala akutinga na musala te nini te ya bandi ko dekone. Tangu azo banda ko dekone wana azo bateke na kati ya motema nanga so azo tindanga na sala nini. Ozomona. Donc une femme mal éduquée c'est un danger public. L'accepter au mariage c'est insécuriser toute une population. Donc aza déjà une éducation na mabe auta na ngwe pa na bango. Parce que éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Oui. Siko tangu ngana ngina kotse na nzela malamu ye alingi angote. Omoni aza besoin za na libertinage moko boye comme ngana olinga ngote akomona ate mobali oyo akomi ko kwensenga il faut na luka mwa mutu mo pembeni parce que nga mobali soko moni mobali net ngala leti alliance boye so na bimi libanda c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas dans ma maison yango mo to bimi libanda à partir ya ko eba mabe na yete directement ya kiya lobi ke mibali mbeto hôpital mais vo benga mutu mbeto hôpital tela na no yozo sala. Merci beaucoup papa. Problème eza boye. Oyo basi o bazobenga mbeto hôpital wana eza basi ya mabala te. Bato bazobenga mbeto hôpital wana eza nde basi o bazobima libanda. A cause ya mbeto hôpital wana eza ndenge nini. C'est que comportement na ye basi wana ba otambola na balabala donc tango bango bazomona matalité na bango elateli na bango eza mabe nde ziko biso toye kolongola bango na mabe wana ke omoni mwasi azolata mabe yo po lingi susu ye yango bakomisi biso ke mibali mbeto hôpital po ezaka ndenge moko lokola ke mutulelo soki abeli ake na hôpital po pasi wana esala nini pasi esila lokola babengi biso ke mbeto hôpital seke nde tango to bango na comportement na bango ke eza mabe biso tozwa bango yango bakomisi biso ke mbeto hôpital. Merci beaucoup papa. Merci à tout le monde, merci à la famille, merci à mes amis, merci beaucoup au Balandi Bisso na Congo Dialogue avec Arda Touran, Arda du Pogno, Arda Sawela. Merci à toi Edou Sawela, Edou Strama, Didier Strama et Didier Sawela. Vraiment, dans votre émission, mon Amesso, vous avez suivi comment est-ce que le papa, les mamans, ils ont intervenu par rapport à notre sujet du jour, Mobali, Azali Mbeto et hôpital. Vraiment, je ne sais pas conclure parce qu'il y a des mamans dont Balobi, Mibali Nde Babanda Bango Mabe, il y a aussi des papas au Balobi, non, Eza Basi Nde Babanda Bango Mabe. Pour moi, je dirais que Basi na Mibali, Toyo Kana, Totia pardon Liboso parce que les pardons libèrent.
Et puis, toyeba ko s'humilier parce que l'humilité précède la gloire, c'est ce que la Bible dit. Merci beaucoup à toi, Francine Ngembe. Francine Ngembe, vraiment, merci à cette opportunité que tu m'as donnée dans Congo Dialogue. Merci à toi, Zini Kumbi l'International, mes fans de l'Angleterre, de la Belgique, de la Suisse, de l'Amérique. Donc, je suis ensemble avec vous dans votre émission Mon Amesso. Bientôt, vous allez suivre encore autre facette. L'émission que je fais les spots, vous allez le suivre toujours dans Congo Dialogue avec Arda Sawela. Vous allez suivre encore une autre émission dont je veux parler de femmes et des hommes qui restent en Europe. On a surnommé Basi Namibali ya Poto, Moussala Obazo ya Kosana na Kinshasa. Vedi Borolanango toujours dans Congo Dialogue avec Arda Touran. Je vous dis au revoir. On se retrouve la semaine prochaine. Bye.